Paulette, voilà, on ne peut pas dire que au pomba no kwino telo kuta. Donc bah ça qui bien fort. Towe la nyeti nini. Hein, towe la nyeti nini. Oh, boti. Alandi ba visa o. Alandi ba luambo makiadie. Alandi tabule yo atiki bisona mawa. Ora man. Bana poto, bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokonga na te, kokonga te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Nyandabu. Yokala na combo. Donc, ba combo mususu wezaka soko yoki yango bo santineti ba ofinga yo. Mais yé, et ça m'a plaisir ya okota na site no découvrir ba merveille dans kati. Mignon garçon de la presse congolaise mon nom Zalarana. Pendant la semaine ma mutezo le kana kini ya mamnya silika ya artiste comédien ya ba jogo ya artiste no tout au bolinga kango mo bina lelo bo mona bina surprise monene na landi bina koko ping pong na commune na Kasavu na Inza ndinga zo sala tournage na ba artiste na ndenge koko ping pong a évoluer na ba artiste na groupe révolution absence pe ya bato balungwe bokoka koko ping pong ndenge akopesi la masala na gradimu ya babi reste mouya dans ma caméra babi Yvon la patronne image à Congo yebi makambo c'est ananga lolomi le héritier lubaki Zizel Gogo Chira que le venanga Julie Toumé la prêtre Gigi Arabio la venanga patiki moule le romona makambo ndenge koleka ba to poto eza bata dazana pour informer binote pendant la semaine mambutu ezo le kana Kinshasa ya ba artiste comédien ya ba jogo ya ba musicien donc le lobo mona koko ping pong ndenge asala tournage na ina ba artiste na lelo ato na Inza na commune Kasavu bokomona nyoso ndenge koleka donc bomona bima donc toza toujours en direct bomona bina ndenge les airs au sala bina mamuna kitoko babika site ya kaka moko pe les airs batadi minyo garçon de la presse congolaise bi reste mu ya pusana gato sala bina to mona ndenge koko ping pong azana ba artiste na ye ndenge bina ba donde ana kata tournage bomona na so ala ti ba blogo na wana te ndenge azalaka ndenge mamutu ezalaka vraiment donc moto ko sakana te bomona ga bana poto bo comprendre que ma sentiment ezalaka pe les airs batadi minyo garçon de la presse congolaise mona la sabino tout vient na Patrick Moulelo so mona makambo Eric Mbuku donc yo yebi donc boko mona vraiment donc ndenge koko ping pong azo sala musala na o mona bina ba artiste na bazali bo yo ka yenga koloba en tournage absence pe ya bato wana mais ya zo tourner ne kaka donc koko ping pong ndenge loba koko ping pong mona ka mo sabe mission be ku dute mamoni surprise ka ya les airs batadi ndenge ye koko ping pong ya yo bina bo mona koko mission presque vous koko ping pong azala kana pour no pisa bana poto bien information parce que ba luwa bino c'est on le bina na sele mo surprise va ina bonga ma ça va ni beaucoup tinga pe na très cassé koko ping pong ezaka tournage voilà ba poto bo mona ke ezato za direct awa na tournage ya koko ping pong to vanda to sula na ye bogo mona bozo zo biso tabande comme suku na ba tourner te et voilà bo mona bana poto bonjour koko ping bonjour papa ndeni bien famille donc bo moni les abata ya zawa pona sula na koko ping pong asiki so makama groupe révolution ndenge ezo évoluer koko groupe ezani na moni ke bozana tournage na moni après nous to tourner donc ils ont ndamba batteur musu batika na siège quand tout ça la habitude donc zo tourner awa ba onde baza présent et musu baza kuna na siège na biso place hein to ouais koko ping pong bato babulaka yo sala ka bagakit mais pièce ezolika la mission na sali ces derniers temps na voyé que au moins na banda na baimo sikoyo nazo sala penza ba série télévisée hein donc c'est ça quoi. C'est 2016 ou 2017 pardon ndenge coach be bana poto basi la mina donc basi on basi DP il fait qu'il n'a poto parce que bana poto belé ba na poso yo actuellement na YouTube pour na bana poto so betika koko ping pong TV na YouTube babilo nyonso to tourner oyo donc titre na moi za Sodome et Gomorrhe
so beti Coco Ping Pong na YouTube, Coco Ping Pong TV au monde ba image ya kala ya sika donc na auto ça là voilà ce que tu continues makambo vraiment do ba bi Sodome et Gomorrhe Coco Ping Pong parce que Sodome et Gomorrhe po ba kwikwi ba longwe na ba longwe ngo pe Sodome et Gomorrhe. Non, biso biso niette ba titre na pe ça déjà avant au moins après Sodome et Gomorrhe tout ça na Armageddon donc ça n'a rien à voir na bano bazu diplôme ba que continue ça là ça n'a rien à voir je dis souvent que révélation ezali école de formation au moins ceux qui mutaza déjà bien formé ngana kanga mutu te na kanga bana te sobité na formation na zara pe na papa sobité na formation na pe na mekamo nzoto bon école continue bato ba longwana au pesi ba diplôme école continue oui bah bien mokile ndimi diplôme la biso ezala moi to banda répétition boye baraté ba comédien nyete belé baza boye bi bango na mte wana zotanga soki to moni que ça va to bimisi na miso bato so bato ba apprécier donc c'est que déjà moto wana ça va aujourd'hui on peut pas dire que oh pomba no kwikwi no te lokuta donc bah ça qui bien formé par l'Omania bah ça la fierté ce qu'il y a révélation théâtre OK les écoles de formation. C'est que yo relation dans la bien avec vina ba petit. Oh mais tout à fait. Na sa polémique na bato ba biloba loba te na ko sa polémique na ba na il y a pas de polémique entre eux. Ba boto bo comprendre parce que bino ya ba loba ka mo minyo ko ping pong na pomba ba kana te ye moko pena fausse information. To we la nyeti nini? Hein to we la nyeti nini? Oh boti mwana na yo utangisi asisi ba kelasi apo boko mo we la nyeti nini? Hein okuti biso to tourner. Ah, sorry pour que ça l'interview, mon akemon a évolué. Et aujourd'hui, dans le bakaza parmi bano ça la fierté à révélation. Surtout la nyetinini. Ah, nini, so ga boti mo ngana ko ka mo na za mo ngana pe so ko na boti na wani komi. Bien nga Patrick Mulele na Paris zo mo na bena do masoleza bien de Coco Ping Pong en lobby to ko dasko na mamu ya coupe na ye révolution parce que expliquer bino bato bakasa ya pomba na Coco Ping Pong ba mo bakakini za arabique ya mo na pesa ke de. Wani batapoto nde balobi baloba mingi te po babike o soki batinda ke mutuka yo zi mutuka na ye o pesa ke mbongo te. Oh wana internet kaka. Tala ka ba onde ba nga ba yeba po ba ba poto ba. Botika donc ba penser wana botika. Omodi na tamoro ute koleka na mboka na biso zeka so bato balongwe pa mutu ko finga polémique nini. Et nazali parmi na monde de théâtre parmi bato sko ba mema idéologie que non ceux qui bana balongwe en bon terme. Hein? Parler na bango ceux qui na moins que rôle wana place il faut pomba mtayo jouer. Petit aux mercredi les gars tournage. Place on nani. Ko ko benga e kanda longwe bongo pa. Oh. Pourquoi pas? Mais appelle les alara c'est le casting. Au moins que non la casting mutu tende fois jouer à tout kanga moté matin. Hein? Au moins tant que professionnel na koki ko ko lukana bongo la casting te. Donc ce que sengi nyeti ye aoya, ce que sengi na benga vie mbali so maroya, ce na sengi na benga donc ba vidéo ba nani il fika na mona ke place yo na ndenge mutu a jouer ande faut ndé bon ba kiebe na bato muso zo bimisa no ba jouer te zo bimisa na pièce oui bon mon abato sika nani wa pepe wa mapeka on va comprendre que to kuche pe na tournage il faut l'axa bango tout ba bi que donc pour moi yende remplacer nen te ngaba remplacer te pourquoi il faut ba remplacer est-ce qu'akufi l'absence n'est na couper ça lo amuta lo non na biso bien sûr na besoin na benga yo tourner est-ce que pourquoi il faut na ça la remplaçant au Sorotali na début à révélation il y avait des papas qui simbi au tobandara na qui simbo zazoba il y avait des papas dia combo voilà leki donc tu vois comme papa misili et aujourd'hui tout le monde va kwikwi tout le monde va pomba lobinet ma peke polette ya rotombo ali bende wana beti pendo moni li bende ya muke wana obeta ngo 200 l'accent ma peka po l'accent 200 abi resmu ya l'accent la baile li bende so ma o mi manga mutena de lo mona 200 Bonga mbuteko moni mama bana poto bozo mona makambo oza direct une émission tika comédie l'accent bonga mbuteko oh betana nata 1 ai ba poto bo mona makambo do ko ping ba yo kanye pa mabo kilo mona bataya go dai ko ya bobo ede bo chango likolo pardon chango likolo toke yo kitisa kaka tela likolo ba tela likolo OK ça va kitisa
ya ko nazo présenter devant public te ça m'a mabek ba poto bozo mona mambo un kaka beta 1 touché beta laisse Ça va? beta 1 Ça va? beta ça va quitter là na beye mo katombola bo quitter là il pauvre là quitter c'est facile Epaulette tombola libende oyo beta den 200 na moyen exagéré na effacer 2-0 na tika na olongoli 2-0 200 na pesa ga tombola na olongoli 2-0 tika li D beta ra D beta pas poto boko pani ta koko ping pong beta D longola soni kwa Paulette ma peka Epaulette ma peka Epaulette ma peka Epaulette ma longwa wana ayi voilà bomona ka sentiment on a koti koko ping pong na kati ya tournage bomona sentiment ezala ka pe les batailles di koko ping pong 2017 yango yo koti ba production tout maman oui calendrier vraiment non si que ça calendrier mais tellement ba demande des alliés belé depuis à mois de février dans un carnaval moko donc on tambola presque ville à Kinshasa Mobimba et puis dans mois de mars d'ici le 20 dans obeta sous tour les bandes à Mboka grâce à Vienangai Mitterrand Montonanzambe donc à part ça la production est belé au monde petit brisque soit secrétaire Zaki Nangana l'action comment calendrier ezali établi pour 2017 tournage talaka ba film auto tourner oyo et à part on a tout préparé sur les film belissima tournage oyo tozo kita lisusu ndena na Sodome et Gomorrhe Armageddon donc on a établi au moins là qui s'appelle le temps de la fin donc calendrier est appelé calendrier venez d'appeler vous comprendre que koko ping pong avec calendrier est appelé ba producer ça mais bato pe ba la quand même calendrier est appelé osko ba la poso non dit ba la poto ba obenga na 081 donc 00243 081 037 31 30 ko bipete po ba salinga système on a sim nanga soko bipenga ba téléphone na eziki donc il suffit que tu as carte ba salinga yo les nan promotion nango ça mité mais na premier bénéficiaire nango donc batela la sim na ko bipete bengande même numéro on ozonga pe na WhatsApp donc 081 037 31 30 wana numéro ya Loma Nyama l'homme qui a mis l'eau dans toilette motona libenge dans motona libenge donc c'est les unique ya jarba mabenga boy voilà ben nga Patrick Mulelo zo ka makambo Jeff Kalunga José Kalunga ni test ni koko ping pong pena koko ping parce que ndongo tona obeng sa pe ba masana o deti ba sudiata ba pakalowi pièce moto to sala wa ezani tatouage to joa ki ngona sudiata benga mama mbalio macha ko kutuye donc n'en parlons pas ce qui na bi omoni to benga batu bibenga bengate ka opo na benga moto ka poto jouer non et dépendant na casting so qui personnage wana ezo senga na benga vembalo no benga vembalo so que senga na benga phénomène no benga phénomène donc comment on donc c'est ça so yo te comédien na ba comédie tout ba sala ba comédie le roi ndimana bazé belé ngala ndimaka bazé belé baza pende belé natanga bango nyonso to natanga ata moi 5 et sala ata moi 5 na alphabet na ndenge yo kanisa ko bike o aliki o landisa bango pena te koleka te kondima te bote to ke ni koleka bon landisa bango pena 1 2 3 4 bodo joue bien président Lombe a joué bien phénomène a joué bien phénomène Sobe a joué bien Soudiata a joué bien Videlo a joué bien Mama Kalunga jouera bien. Yeutu na benga ki na nini mona série moko ebisi na bité koko yo soko benga ngefezara na imu poto sala buzoba na buzoba na l'excès à 5 ouais te otangi wana ngolo ba mais bango pe ba benga ko na ba pièce na bango ngai non à part président Mbalo Sombo bango tellement bazaka trop branché dans Nzonding ngapenda Nzonding nango ba boto bazolo ba Nzonding omona na rati faut mona na pena banzoni batu ba poto ba na poso mono makasi
Oui, bien sûr. Et on a oublié na YouTube Coco Ping Pong TV. Donc nous avons dit que nous avons raison dans personnel en tant que visionnaire il y a ngamoko. Donc monde doit na pendate. Hein? Donc un moment là dans toi na ba les mots quoi mon kilo. Yo mo ga no linga no tutu mbongo ni ba pesa bino mona ga. Ba raison ça personnel hein. Ba raison ça personnel. Na lo ba nzonding pour na résumer ba raison na nganyonso. Nzonding ezali eloko producteur à Tiembongo. Jamais il faut écokanakana ba théâtre biso moto tourner na ba propre forme biso. Il faut différencier zalaka. Aussi longtemps il y a pas la différence donc dans ba artiste comédie belé ba comme go boa nzonzi on sait que ba producteur ndé ba comme ça bina makambo te na ndenge sengeza là parce que fait la différence là ba propre forme. Bon ezali pour nanga ezara manque ya suivi. Au même temps soit tindinela mbongo à partir poto bo tourner lenga film moko boye. Mutu wana o mbongo ko epana a sala casting c'est lo ba intérêt na ye. Omoni c'est lo ba intérêt na ye. Au moins tam sous place monsieur ezalaki faki abengi ça vient na ngasi atula. Motala sur na bengi vie c'est tout batindenga 5000 vie déjà lianga moi montamo par rapport ya kuna dit ma maman Georgine wala bengi ma mère avec na bango la famille est-ce que pichu azana te ono pichu azali bon yebisa pichu samedi à l'école tourner moi le moment dans le $50 pichu ça ne théâtre te le roi pichu qui $50 aya betika bora ngomo na sikoyo. C'est pas tout ba producteur ba tini la baba mbongo à part wana ba matériel o tozo tourner ezaka ba matériel o biso la ça nani eza matériel nanga ça va DSLR quand donc moni c'est professionnel mais il faut avoir un bon réalisateur o yayebi prise de vie il faut avoir donc muto ayebi prise de son muto ayebi lumière. Tu vois, ensuite la toto tourna kabanzonjing o ezali financé par les producteurs na ba même condition au biso to tournaka il y a pas donc au kuta ba réalisateur au moninga na ndenga mona réaliser au kuta ba réalisateur ba comédien c'est bien to ebi musala mais to ebi musala o to mona na mis to tangela te ah tellement na tourner théâtre ba ba couper action ba chebwe mais tandis qu'il y a des normes oh yo mutu penda bo moine mo bimba 8 ans ya otanga yango. Alors, ce qui nous dit que vous allez modifier, nous allons décourager les producteurs. Et va continuer comme ça, mais ça reste suivi. Aux alambongo, avant pesa mutu, va mettre en scène, tout mutu va ça leur casting. Côté technique, fait à la fort. Vous comprenez? Je la biso réalisateur. Oh yo, bon moyen mobimba tangel makambu ya prise de vie. Je la biso preneur de son. Je la biso mutu ya lumière professionnelle. Exactement to jouer, monte chema projeter lili mobile ki na simato. Non ma bine mangeza discours. Wana fomena na beta betarande na beta boeti. Attends. Mais ce producteur a mon ni bena mbongo na njo jouer, a bena ba sambala njebu. Mbongo mingi te technique. O a technique efficace na jouer. Mbongo donc ce na lobi mbongo c'est trop dit, c'est comme si dans la chair, c'est comme si dans l'olendo, non. Mais je veux que tendance le roman ko ezali producteur mta financier. Yo monso comme na tournage, il faut sentir que ah et il sous à bord to beta rabiso na bisoté et comme le ko eza financier. Donc c'est ça. Voilà, tu as moi question moi tout na émission là les abatadi dans Coco Ping Pong ba ngabaye ba pena ma vina bino privé mingi parce que bino wa star ba ngabaye ba pena Coco Ping Pong asala ni Coco Ping Pong wana bana kombe. Bana Misatou, 11 ans, 9 ans, 4 ans. Maman Moko, ça fait 14 ans dans un an ensemble. Ouais, donc, comme on a mamie la Mokambi, la belle femme, il y a trop fort. Trop fort. Beauté naïe, en tout cas, ce tout lobby. Sur les aïe, première dame, babenga pour na beauté, tout le monde première dame. Mais le roi moi si il y a président de fois benga première dame donc moi na benga bongoté mais la première dame pas là donc Coco Ping Pong émission c'est comme que na moi suka moi ba dédicace na ba tout ba ligne pour bandela sous contact qui talara 081 037 31 30 wana ozwangai direct na simbisa mutu téléphone te pour na sombela ga téléphone wana te au secrétaire simba téléphone oh téléphone nanga na kotina shop na sombi na simpo yo yambela ngango siko ngamo kolobo
081 037 31 30 ozinga direct mitera moto la nzambe oza São Paulo mama Sylvie na Nilandamo il de campo mokonzi ya ngili ngoto de campo yango wana mama prophétesse na biso nani Maman Mosekabe 50, maman Yabana, merci beaucoup. Masalangai armateur champion donc na bataillon anti-terreau donc il y a eu on a mami la Mokamila belle femme ma péké Paulette Jésus donc na pied bon tout bambote l'artiste bande on a bon baza na boka na sepelation que sepelage chance donc biso en plein tournage na rosenga non sikoyo boye tous aussi ça va tournage semaine oyo yambinga tant que Gabi et Yamba na zapenda pour moninga iso na koko donc émission za liboma donc na rolinga sima ya makambo les réseaux aussi là to fixer rendez-vous au salut na nous brisque au lobité au bimé du soboé voilà pende ko sala ba sentiment ba la poto balinga pe ba monde ba biloka ba na koko ping pong ndongo za mais faut bête la moto mo lo mo ba comprendre que na ida ping ping o me bele ba kam ala ne be boye bele ke kam so bon ba na kuchu na bien tournage sala metalaka a oza rabia Gabi et Yamba da na Gabi ping pong pe bo mo ne me to yoga ga mo lo mo pe sentir que Gabi mais ma ba ko ma Mari mi sambu akeye yo alandi bavie dudunga furaye alandi bavizao alandi balwambo makiadie alandi tabuleyo atiki biso na mawa ora manyama lelie et voilà d'abord comprendre que et ça faut ping pong to ko télé mala biso to ko bana gena na yaki vraiment donc on a place à tout à tourner ko bongo so pe libanda donc continuer ga ba artiste penda bazali donc bon mona bana poto ke koko ping pong za na tournage na yena ba artiste ne bon mon ndenge to solo bon moni sentiment nyoso e bana poto bo comprendre ke koko ping pong wana pena ti ko beta mbeli pe mari misambu bon moni e pe mandenge alata ka swagger pe te bon moni ba gondo te to moni kaka ça pena donc nga comédien na sa perte donc en plein tournage balane ba tourner ouais on continue toujours dans tournage na yo merci vraiment na ndingo ya mbele les batat ni émission na bana poto bo comprendre que émission toko 240 comme na soko babi vont la patron image à Congo babi masananga gradi mu ya dani mu ya res mu ya bino trouver na Patrick Mulele Julie Tumbela prêtre donc babi que émission ça toujours qu'on continue naza wana pour na pesa bino ka ben information moto. Bana poto, bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle-ci, il y a Mikolo, yo baza sérieux, baza sir na makambazo, ba pesa le kutate, ça ba vérité. Koko na te, koko na rumba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne, hein? Babi, la patronne Yvonne Niandabu. Il y aura un combo. Donc, comme monsieur vous avez un yoki en obo, santineti, bah au final. Mais hier, et ça m'a plaisir, il y a un côté dans le site, nous découvrir la merveille dans la carte.